Voilà, bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise en direct de la Suède. Bambote Ebele, Bisika, Bizubino, Boboto, Bondeko, Nakata Mabota Nabino, Bandeko Nanga. Voilà, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, Bisika, Bizubino. Yenge na Bandeko Nabso ya Bundu dia Congo, na église ya PVA Longo. Vraiment. Boboto Bondeko na bandeko na église catholique to kembangu to pesi ba mbote ebele na bandeko na biso ya témoin de Jéhovah néo apostolique, sans oublier ba salam alaikum na bandeko na sa musulman, toute tendance confondue aux la chrétien non chrétien bambote ebele bozana sous le baoba la danoise na ye bandeko nanga po na sala analyse à plus ou moins 30 minutes. Pona likambo ezoleka entre Cindy le cœur na ndeko na biso maman Biliabel tokobenga ye nga na kobenga ye grande sœur dangai parce que nazana ba yaya o ba yaya vraiment ya âge na ye nazana ya nanga abotami na 1960 ya botami na 1959 donc aza yaya et pas nanga yaya penza ya ba yaya donc vraiment c'est une grande yaya. On a opesa respect puis azalaki soto moni Biliabel azalaka na ba très makasi na ba yaya nanga basi donc banda kala na sepela kana epaso na monié en tout cas na monaka image ya pauvre nièce na biso pe à son âme donc voilà surtout tant azaki jeune fille donc vraiment eza pasi na ndenge nga na zoya sko na opesa bino mo analyse na ngai. Et puis na ocha mwa gag mo ya muke na suka to koseka muke et kozala bien na koyana ba audio te ke Biliabel alobaki boy Cindy alobi boy Kofi alobi boy te bosi boyo kiango. En tout cas je remercie Mama Congo asalaki analyse mo kitoko makasi et puis na kata kiango vraiment na check yango na chaîne nanga Mama Congo so mona na zo ba partie belé na ba émission na ona tchake pa nanga c'est juste parce que osaka banalisme ya kitoko na lingaka ba fan nangai ebele bamsu batala rapé yote alors sozo sala makamba bien il faut que congolais nyonso a profiter yango mo na zwa kango na tchaka pa nanga parce que ba fan nanga o batala yote bazo pe ba profiter voilà et ça la bien donc parce que osaki analyse moko poser kitoko makasi alors pourquoi pas tokata gâteau voilà donc vraiment c'est gentil aussi de ta part parce que tu autorises ça aussi que tozwa tokata vraiment et ça la bien tu es là dans mon cœur Mama Congo tu le sais donc quand je viens en tant que policière de la presse na yé na ya ko pesa yo conseil na ya ko pesa yo vraiment conseil pe quand tango vandaka tolobaki mama la danoise côté wana penza a corriger nga malamu vraiment ma sœur ma petite sœur sois bénie là où tu es voilà bande konangai moto ezo pela vraiment mikolo yo Kofi na Cindy baza na chance te. Je peux dire ça. En tout cas, Kofi faut atala penza parcours nae, atala vie nae. Qu'est-ce qui ne va pas? Mbala moroka boye, ola la kolamuka babwa ki biloko na libanda, tola la kolamuka bakangi kuno obeta muziki te, kola la kolamuka o ba ofingi fali o ba ofingi bilamba jibe, o se donc Kofi donc ozal na kimiate. Nazoe bate kutu yona Cindy le cœur soki mago désolé ka bien. Parce que tu as des problèmes partout. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tous les litolamu qui bande kodanga, bisoto yebi ke Kofi na Biliabel bayoka na bango te. Baboka na bango ba jeton. Eza makamu na bango bandakala Kofi Biliabel azaki na ba contrat moko boye na ba côté kuna ba gabo banini Kofi pe bande kuna Kofi akata ye ba benga ete soki pendenge ni bilo moka boyebi mais que Cindy le cœur aza na problème na Biliabel to yokango te et puis ekozala kapete parce que Cindy aza mwana moko ya luzitu aza mwana mo bande konanga Cindy aza respect pona ndenga zalaka musicien wana akopi kosalaka pe manfu azomela ba cigarette azoloba n'importe quoi azosala boy azolata bilamba mikusa azobaluka mais bomona kaye na ba makambo wana te bande kunanga Biliabel yo lataka ba bilamba moko désordre mususu na ba scène
Donc tellement Nzambe pas pesa yo ebele na yo na sima okomisango miso ozoningisango en désordre ozoningisango na ba plateau ba wepi na ba désordre otikala komona sindi na makambo wana te. Continuer problème na yo na Kofi. Continuer yango na Kofi bimisa sindi parce que temo yo zokota sindi batu bazwa ko manke yo. Ba ko manke yo biso peta musu to ya ko manke yo biso bato ngana ko manke yo te. Mais tokoyi pe ko manke yo parce que tokoyi koloba mendeni mama mukolo boy mama ya ayemba banzembo ebele mama oyo yumoko za bendele ya mboka omi kitisa pourquoi ko salango ozo salango pona nini nazo mituna eza nini oza na concert olingo beta oza na likamoko olingo sala olingi ki oyebana eza lokwa genre publicité nazo comprendre yote. Yango na la bande kota na baninga baloba na yoki koto balobi na koti na yoki koto na ba koti jusque là nazo comprendre yote mais je na yesiko na expliquer yo miyoka maman Biliabel bandi ko bo like bo partager ba fan nanga nyoso bolinga maman danoise bo aimer vidéo oso bo like yango bien vidéo e ko la partager. Alors bo partager vidéo na solo muke na maman Biliabel na expliquer ye tant so bandi ko bela ba maladie bandi ko age wana bango ba komi nango eza ba age moko ba bela ba maladie moko boye ya ba trou de mémoire ba te bele même Kofi à cause de ba problème trou de mémoire yé pas ça trou de mémoire parce que mutu lokola par exemple Biliabel oye par exemple oye ko lobake o Kofi papa wana koko wana azana basuki ya pembe partout. Est-ce que yo penza akolo wana Kofi bongo e bandi ndeni yo mona 59 ye mona 56 bino mibale boza mutu moko boza bata génération moko génération zakati 5 ans donc na kati ya 5 ans wana oza camarade na ye oza ndeko na ye Kofi année prochaine akoksi 70 ans yo pe kalate ozo koksa 70 ans. Siko basuki ya pembe bamsuku te banda kobima ba on a 35 ans bamsu 30 ans bakomle basuki ya pembe bamsu 40 ans mutu libandi bimi siko yo pena mutu ya 50 kingandi neti nga mutu ya 50 na leka 50 na ya koloba na mutu pa leka 50 ke yaza na suki ya pembe partout. Est-ce que na komi na ba trou de mémoire na komi kizengi na zazoba moi je te comprends pas. Toi ta mususu ozo kanisa kaka oza jeune miroir ezo kosa yo zwa ba photo na yo ya ba album na yo tanda yango wana tiana o ndenge komi siko lokola tomate ba fini okomona ke o changer oza lisusu ndenge ozalaki na jeune fille te Biliabel tika biloko zo sala mwana oyo zo finga wana sindi le cœur olingi ko finga e nazomona tina yo zo fingela ete et puis yo na sindi le cœur ngana yebite bozali ba deux lignes perpendiculaires bakoko comparer binote pona ngai na côté musique bakoko comparer binote mais na côté ya ko bimana ba nani na bino batuna bino na comparer bino et puis yoka na ndeko langa mwasi bande ko nyoso bo yoka o bo finga sindi ndumba bo fingo nyoso bo finga ye nani oyo nani mwana mwasi oyo yaya na biso Biliabel soki kombone soki Joséphine soki Marie José ndeko mwasi yo tango yo yaka koyemba ozaka de ya mama obotaka déjà bana na yo na libando zaka oyaka na ba copain na yo oye koyemba tango oye koyemba Rochero pa azalaka na basi na ye mwasi na ye musukoma ezaka soki tete boy azalaka pena basi na ye bele yo ye wana oyepe koyembela biso nzembo mbanda na ngai na yo kaka ye na sango lelo aya batokutani tomonani nzoka azalaka boye lokito ya moto okoyoka na mosika okomichi ya baide ya pamba ebongi otala na miso oye koyembela biso banzembo wana okomi kobima na nani na producteur na yo patron na yo oyo kaka batu banda kofinga okutaka pe basi oya oboti pe bana mibale bana bazwe longi ata ya yo ata mukiete bazwe longi atata na bango donc
oyoka bato baya kofingo te topesa yo respect na yo ozoyemba kitoko banzembo kitoko osali succès osala penza succès ya makasi ngai na kotia mai na munoko te na époque wana succès osala nani Cindy Leker asali yango te na époque wana pe azalaki mwana muke azali la msu bébé azali la msu na 2 ans ta msu 5 ans siko yo salaki succès no na tango wana ozotonza basali na yo ozokende ba Nairobi na ke Nairobi okesuki ba wapi obimila ba mikonzi ya mindenge na mundele ezalaki époque na yo wana Cindy azalaki te donc tu ne peux pas comparer tanga na tango wana boye na lekaki Cindy te pona Cindy azalaki na ye koyemba pete et puis mutu moko ayebaka pete na période wana ke Cindy akozala Cindy azalaki pe na komba Cindy te donc comment ba ko comparer na mutu azalaki te n'époque wana pe te ozo mante ke ozo se ridiculiser yo moko ozo milongola respect ba pesaka yo ozo milongola place ba tiaka yo ozo mitia yo moko ba tielo batandeli yo mesa okomi mbwa olingolia na mabele pourquoi ozo salam pono gagner ni mais yo pe obima ndenge pe Cindy azobima na Kofi yo pe obima na mobali ndenge wana ezaka ka yo te soki toke tozwi Pongo Love pe abande kobima na soki epompolo wai azalaki po producteur na ye azalaki pe mutu na ye donc bobimaka na bino na batu na bino tokei na niveau États-Unis kuna eta soki Canada soki wapi toke kozwa Céline Dion mutu abande kobima na ye producteur ne pe papa mukolo boyebi bino moko bosalaka ngo pourquoi toyebi pete bato yango même tokei na bopito oromona na o secrétaire abimaka na directeur tokei ata na donc eza biloko moko ya nature eza biloko moko te ya kofingela Cindy eza nde yo mutu oza na kati ya libala wana zala lokola mama na biso mama oyo yazaki mosa ya nani ya papa Wemba soko olingi mobali ya vedette kanga motema bino nde bokansaka fali pazaka na bamakango nana fali paza na bana muso abota bazali na bango bozo comprendre bazali mais nana vandi na place na ye akosede yango te mais soki yo moko obali vedette olingi obala vedette mais ozokoka kozwa alire wana te osede place na yo bato kutu babali ba vedette ka mibali normal bazozula bango ba makangu banini mais avani na place na ya lobi na ko céder te etali ngai te moi je suis ici avec mes enfants avec mon mari un jour mobali wana mona pa lembi na ye basali banda afin na mo sina na kati ndako mais ce qui est lembi na okei na yo c'est ton problème pourquoi boza toujours ko tiaka ko bamba sidi mabanga ko bambe mabanga ngo ya sinde sila kate pona ngo ali yango leisa binoni bato moke mama benza mama mbili ya belle yo ye na yo na ovandi ba yo ko poser question ya Cindy quand même il faut y bande ni yo ko répondre oye bande nini okoloba kutu na journaliste wana bande na ndeni ni otuna nga makamba Cindy o comparer nga parce que Cindy aza mwana nga na ko bota Cindy azali mwana nga na ko pesa pe chemin to ko sa na pe featuring Cindy azali bano ba remplacer biso lobby de yo lingi ba to ba remplacer ote mama chala mwana ye wana kufa musique mama chala mwana ekende ekufa donc congolais bolinga donc entreprise moko te to koyi ko zala wa ke ezo continuer alors que mama chala mwana soka formaka bana a formaka bato mais de lo ba chala mwana musuba so continuer musique wana musique ya kitoko wana et comme et silika bon yo lisusu oye au lieu au former o se pela kuto zota Cindy Leker rango moko banini lobi na zate Cindy Leker betaka pe banzembo nanga okowe pe kopesa Cindy Leker droit wana interprétaka pe banzembo nangai lelo lobi banzembo kende non moi je vous comprends pas toujours bolika ka kofina bato ba matate ezala kaka bino ezala kaka boye bamsuba yate do ba caractère moko ya mabe nandenge pesa kaso batu musuba ye poto avant baninga musuba zo ali ko fongola nzela te ke bakende ke boye basala ka boye ndengo zu mukanda boye sala boye ndengo sa te akolinga te pona amonika poto ngo ya koko na ye ya mama na ye ba jara ba lire ya bambili ya belle oza mama mabe
oza mama malamu te oyebi ke na sepeli na yo te parce que ngai banda na banda naza moto ya média na mona place Cindy Leker atangi kombo na yo te na mona kaka video Cindy Leker aye apesi yo mbongo alesi yo mbongo ozwi mbongo bwaki après bondi koloba Cindy ayaki kosomba ye ayaki kosomba lupemba na ye lupemba nini Cindy yango asomba lupemba nini yango akosomba epa mama Mbili ya Belle bandeko na ngai mama Mbili ya Belle baza ba mama kala bayekola ba musique ya do mi fa sol la si na bavandisi ye boye mata awa fo mataka awa soko yoki boye okiti awa mais Cindy Leker bino bo finga aza licencié aza wana kuta a continuer ba étude na ye kala tazo comme docteur na musique Cindy Leker aza wana azali akozala prof aza professeur a koti pendant na cours bazo pesa cours à musique. Beaucoup comparé na Mbili ya Belle te. Baza batu mibale yazo beta musique classique. Azo beta musique classique aleki même Kofi. Ndenga za wana na kotanga Kofi atangi ba nota musique wapi. Balobine kanga boy do, kanga boy sol, sala guitare boy kota mais Cindy ayekoli na classe, abetaka guitare, abetaka piano, abetaka synthé, ayebi biloko tuwana Cindy Leker. Si vous comparez na maman Mbili ya Belle na ndenge ni na sens ni na koyebana oui Mbili ya Belle aleki ye na koyebana siko après Mbili ya Belle azwini là azwi mbongo ekweleli na miniti oyo Cindy Leker aleki Mbili ya Belle na mbongo aleki na mbongo Mbili ya Belle azwa kolakisa saka Versace ya pambala mais maman si azotambola na Dior oya 4000 euros. Versace même ba 250 ba 300 euros même ba 150 euros eza okoti ba na Versace okuti yango ba solde yango okuti musu ba 99 kena à Londres okuta ba Versace eza kune belé ba kitsa ba prix siko yebisa ngai oye ko se comparer na incomparable na au point ni komikitisa yo moko na pourquoi ma question sur ma journaliste batunaka tu n'es pas obligé de répondre maman Nabiso Mbili ya Belle. Tu n'es pas obligé de répondre à ma question nyoso parce que ba trouble nyoso ba sala kango eza ba journaliste azoluka matalana azoluka ba view azoluka trouble kota et pona nini et boy yo tanga pesio question zala mukolo loba na non wana mwana na ngai bao balobaka okay alekinga bien boye na boye wana bakosi na bango aza mwana donc biso soto yembaka o lekisi yango pe bia ba question boye mbana sime yate wana za mwana o lekisi fona nino fo kota kana Cindy ko le kanga na koyemba te bakoko comparer on dit ko finga Cindy pourquoi ndeko nanga mwasi o gagner nini neti trouble nyonso ezoleka ezokotela mbongo ba vue ou bien eza eloko nini alors que les gens commencent à t'insulter yo mto banda opeso respect lelo toyeko bimake obima na ndombe soki bebe babia ndombe so bebi ndombe soki ndeni yaya tela niveau tela nde bakomi kolakisa yo ndenge olakisaka bamataku na yo wana epai ba papi mboma tela nenge oyeko fingisa maktabu ba fingi ya kosakana te nyonso tu wana obandi ko fingisa na bana na yo moko bota bazanga na France balobi babala soki bakizengi tela niveau obandi ko fingisa famille pona nini réponse kaka batuni yo soki natanga kala sozo lobisa mutu te batuni yo même ya Kofi olobine bosolanga bakamba Kofi te na ebiete tu enyo il faut que tu ignorer mutu wana po aza ennemi na ebiete biso moko tu bakroni mama na monaka mususu babengi bandeko na mususu bazaka bakeda ba plateau baninga bakotuna eboye alobi tetete ngai jamais nga mutu toloba na tête aza kroni mama oyo tuninga no yebisa o question na pas ici soko liko sauter question te émission soukia na tina ko répondre banzidité bangungité ba formité j'en passe c'est tout mais bino na ebakate
olingi ka réponse nyonso o répondre na yo moko pe oza na besoin ya polémique wana le mso to kombo ne bandi koyokana te olingi ya kobeta concert na poto alors po na beta concert na poto funa sala boye fu balobelanga boye lokola balobaka fere na nani na mwano nani fere na fali donc yo pe bakoma koloba yo na sindi tala esimba te eko simba te malgré boke banzela moko ya oyo kuna ka bimina na chef na yo po bimina bokonzi na mais eko simba te parce que yo za époque ya temps passé temps présent na yo ekomi kaka ozo forcer normalement faut vanda na yo obandolia bambongo na yo ya temps passé ezo kota na banzembo na banini le quoi peut na pays mo sous développé so peut vandi obungi pe to yebo lisute tala bato yemba na bango na ba pays mususu so ba Miriam Makeba so ba nani yo kaka bango ba yemba lisusu même atale ki Mike Jackson Janet ayemba lisute ayemba ka rare même bon on est so kota kaka mais yo fo yemba kaka oningisa osala boye pona nini pasi ya côté mbongo loba pe côté mbongo ti yo baka côté ko yemba na yemba boye be côté mbongo yo kokai na sindite ya tika na sindia lekio na mosolo amwana no bengo mama amwana no waza leki na yo ya tika biloko pamba wana ndeko nanga tika biloko wana eza bien te ko ya lisu na sente yaka potana na muta génération na yo Koffi Olomide mais tika sindi asali eloko te bo fingaka mwana batu aza pe mutu te bandeko nanga aza pe na motema boyebi te ntango azongaka mpe alelaka esali bino nini bino moko bozana bobotola bamibali ya bato bobotola boye bosala boye bomonaka yango te bomonaka ya sindi pourquoi nani anga abotamaka na mobali ne na mokili awa abotami na mobali na ye abotami ne lipasa na ye babalani nani tozwa kaka bamibali basalela te tozwa kaka mibali basalela bandeko nanga eza nini botika mwana bato afanda na ye Maman Bilia Beli Vanda, Banzembo na ba succès, ba chaka pe na ba fête, ba chaka pe na ba mabala, ye ton Jimmy. Ce qui ata ye azana ye, ce qui azamuta chorale, ce qui pe ayemba te, botika ye. Mais li kambu ya Koffi na sindi. Est-ce normal que Koffi akumisa mwasi na ye? Est-ce que vraiment bino boza sûr? Lelo so bazui wifi mobile na ngai. Batie balobi na ye ndenge otalaka ba chroniqueuse nyonso ndenge bapesaka ba analyse boy na boy nani pe nomona ka loba bien au pona ka ngai ti boy baka ko pona ngai ezape nde monde Koffi alobake en tout cas nanu na yokana mungongo boete mungongo sindite aza mungongo oyo mukuna en tout cas na Congo mobimba na yokate eza normal aza mbal na azape asala ke pa na ye atakutu lelo ezali kaza mobile na été mais asala ke pa na ye akumisa ba chanteur na ye ke en tout cas ba chanteur nanga ba yembaka l'air fali azala ikuna abandi ko bimisa fali azolakisa biso les plus beaux ya ba musiciens yemba kitoko abandi ko kumisa ye lelo fo kumbisa mwasi na ye bilo bolinga kumbisa mwasi na te koloba te muto ya yemba koleka o yemba kitoko ezambili ya belle ezalaka te mbili ya beli yo zela tango rochero azaki bandoko kumisa yo zela bana rochero batikala bakumisa yo zela batu obiso biso nde to kumiso na munoko ya Koffi okoyoka kango te ekosala makate d'abord azana nu musicien na ye aza mobile na ye oh bandeko na ngai et puis bato ba bandi koloba ye to mona place fête to mona place bandeko so sindi babala ye coutumier tango ali azana libala papa ya sindi ali mbongo libala boyoka boyebi yango te Koffi akende ko pesa mbongo libala papa na bango na mutuka na nini pesa mbongo libala babala sindi avant ali azana libala ali ya yebi yango pona ni autorisaka Point ya bomaka libala na tangu wana te. Yo moni babali sindi lelo. Babali sindi lelo te coutumier ba pesa déjà mbongo Koffi abale kala na mama ya Koffi azana bon moi. Babala déjà babala ki sindi. Bande ko botika sindi asala musique na ye.
botika Cindy a enjoy tana ina mobali na e bino pe boluka ba mibali na bino yo nani mama ya mukolo oyo mama Mbili Abel kende ko luka mobali na yo tala nengo suki tala ti lelo mobali azate ya sira azate likola kindumba okota na libalo mabe okende obima na mukonjo mabe ti okenda ko bima ti soki na ba president ya ba Burkina Faso kuna ba Blaise Traoré ba nani oyo nani soki nani sus oyo boni boye na mwana batu ya mwana batu aza mwana muke a par rapport na yo mais asa koli na epe aza pe mineur te asa la vie na e yo mona pasi ni Cindy aye aya ko répondre yo ou bien finga yo loba na to yo kate tik botika biloko na so bomoni mutu alinga répondre te afandi na e nie boli bomoni la e mais boye ba ke bata bon bazaka plus dangereuse yango na bozo mona makamba osala bino pa kabila les fils azota la bino boye mazo lia bino azo kota neti na kuswe ti boko mona makamba osala na Kongo na boko kamwa bino bomona ka mwana mwasi na afandi ka bo afandi boye yo zo loba nini loko nini yango ayemba asala boye yo tangu yo zalaki na Rochero si ozalaki ka lokola yeti place yo sozo kende Rochero otie libanga boye Rochero osali bozali mwana musalati obima na nini atanda kwa pambo obima na ngote yaya obima ne loko te Mbili Abel yoka soni yepe le raza na mobali na ye lobi so pa lobi aboma libala alobi pa sala musique na ende yo sala ki akosala mais a préférer faire na libala mama na ye tikali ko divorcer te ti akufa ki papa na ya kufi atiki mama na ye ti mama ye pa boy ne ko divorcer afin da mobali na problème eza wapi ba congolais eza kitoko te eza bien te Cindy Leker atangi classe Mbili Abel atangi liango classe T aye koli ko yemba na ndenge ya bulu yeke mais ya tangi classe licencié a sali ba thèse siko zo kenda zo doctorat nango bo pesa ye respect lobi ndeko na biso Cindy ndeka bobenga ke honorable akoma pe honorable akom pe président de la république parce que atangi classe akomi pe kozala na komi président atchepe libaya na yepe bo photo voter yepe ale akomi pe ko diriger mboka za mayele na kat na mutu Mbili Abel bayembi tangu ya soki batangu toza kutu na ba téléphone moko boye pola toza kuna ba téléphone di te bango ba musique na bango tozanga ba téléphone asoki Android ezate ordinateur malunga toza nango na Congo te et le côté YouTube te le côté mais Cindy Leker Nzamba Pamboli a bandi musique na e yezoloba ngana bandi musique na nga banana za ibo mwana bongo Cindy bandi musique na tanga za koko Cindy pa bandi musique na azaki na bandi Cindy banda ko ya poto kofite mtamemi Cindy na poto mtaliboso Cindy chaba voix na ye na bato ebele na ba mari misambu banani azaki na ndoko chaba cœur na ya zo cha Cindy ya poto déjà avant Kofia ye baye Cindy ya déjà poto eze lokoni na ngona Cindy boy mwana bato oh botika ye Mbili Abel oh si okoma ancien de sayo mutu akala ozo forcer kaka ngako na tala su musique ino ya sikate limbisanga na tala kango te pona ona ba musique ba forcing toke na ngwa to kaka ba nzembo na kala mais oya siko to ke na ngwa ba forcing eza na tina te même atacha la mona tia kufa wana ba forcing na ito bando tala ngote tozai ka makambo kala kaka siko le to ala makambo présent ya Cindy Leker tengo pe to kokola Cindy Leker pa comme ancien de sayo mwana mwasi musupa ko bima lisusu bolinga jamais boti héritage ya kitoko bomona na États-Unis ba makambo buzoba boezalaka na ba musicien ba États-Unis dondenge nini bokotika art na bino kitoko culture na bino toujours car ba conflit eza na tina te oza pe exemplaire te côté neti ya éducation ya une mère oza nango te Mbili Abel tu to kaka soni soko so sala be mission na elateli na yo esala biso soni mais côté banzembo na yo to sepelaka mais tike na biso Cindy s'habille bien Cindy s'habille très bien. Donc, dès Cindy là dans la scène, vraiment une femme qui se respecte.
alataka descente bolingi nini na mwana bato motema mabe oyo ali kundu ya bakongolais bato momba baba scrable balinga mutu amata te kaso mutu azomata bozosala to akita mpona boganye nini mpona bozwa nini bamusicien boyebaka ntango bapoza bino baquestion boyebaka ndeni ya korépondre omoni ke question oyo eza nango ya polémique saute na yo ekokute eloko te boya na yo bokima apela mosusu bapolitique polémique mpo polémique mosusu ekosopa yo ekoti yo ndako nayebi te soki mbili ya belle je ne sais pas soki tu te sens à l'aise moi je ne sais pas yo koko ofinga moninga na yo koko suki ya pembe tu as des problèmes à la tête yo mama mobimba olio tombola mwana na yo ozokitisa mwana ofina ye kingo tu es une sorcière oh mama ya ndenge nini obandi kokumisa bato mosusu nga nazalaka na ribobo nga nazalaka na boye parce que oza na problème na Kofi si tu as le problème bako règle ça avec Kofi laisse et pas bandi okumisa na Fali boy ongo Fali yango yo penza tango Fali azobeta soki na musique ya banzete soki kote ndi mpono okenda kozwa Fali te lelo boko maka bino Fali mais bobosani papa na ye pourquoi tu crées même des problèmes là où même il fallait créer na été yo komi kwa komona tika ceux qui musique a beti na potote azotanga Fali ceux qui est-ce que yo mbili ya belle yo nde mutoza penza place pendo ke no lobela makamba bongo etali yo nani so ningo djembela na Fali azulo ba visa kende ko djembela de mwana na bisa bangala zwa kasi boke na Équateur pona Fali comme lelo Fali bo changer la bino histoire te aleka ki na pas Kofi ata bozui maye bozui soki encre ou bo effacer ekotikala ka ko effacer te ekotikala ka te aleka kuna ba format kuna point barre ato yeko loba mwana Équateur mambenga mwana ya boy mais poani tanga zaki na nukuna na se yo banda ko yemba déjà falo zwa yo former Fali ozeli Kofi formé pour lelo bando tout les tolo mais te ozo tout la Fali tolo e sopa bino e sopa yo mbili ya belle so ozo tout la Fali tolo yeba ke ozo kumisa Kofi c'est Fali c'est Kofi voilà ezabu zoba comment boya Cindy olinga Fali po bango mbale bauti pa tata moko foza ka ndokiti ba warrior ba boya ka Cindy boya bandoki boza mispata misala mabe po baza leki na kulutu bomona pe ba photo ba simbani bazoyemba baza bandeko boti ko kabola bango baza bandeko Cindy azandeko ya Fali azandeko baza bana nanga baza bandeko bokabola bango te na osepela te bandeko na bandoke na suka nandoke na suka en tout cas mbili ya belle zape na vie na yo zape na yo mwana Cindy Leker tika ye aye vrai na ndenge na ye boza même époque te ya zali na époque Android yo za na époque ya sans téléphone époque kala ya ba TV noir et blanc ya za époque TV couleur tika ye yo za ki na tanga ba TV minene mi Congo tale vimba ya za na tanga ba écran ya plat boko kanite ya sala musique na yo memango soko memango tina age nini la na lataka talon ngala mataka na talon te sinja bina na makolongulu siko nani okuta bina makolongulu comme ne nani leur mbongo aleki na mbongo ti ngala mataka na talon soki nazobina mata na yo soki pe na talon soki pe na basapato na mino bolobaka na soko combien de centimètres mata on s'en fout mais soto zui kaka leur mbongo bina makolongulu aleki na mbongo aleki na bandako aleki na nyonso sinja binaka na sapata se aleki sako yozo lakisa ozo sala vanta pas sindieze loko te ako amema kutu saka bonga ke na ngwa basaka Versace sa pamba wana na préféré na la tata Tommy na ngai ke na ki ko sala ba fier na ba Versace c'est comme ni même bata pousu ba koma olata
ebele bakoma ko imiter yango na ba Dubaï partout oya ko tiela batu tembe fier à Versace allez baluka ba shit dit tika zala na place non on te respecte banze moneza kitoko. Moi je ne peux pas comparer ta voix na voix ya Cindy Lecker non. Cindy Lecker aza na voix na e Cindy Lecker ezo lokola bozo beta bale hein mutu muso beta ka 5 musu na défense muso ayambaka siko ngana ke ko comparer a mutu azo beta mutu azo yamba bale gardien na ke ko comparer ye na mutu azo beta na attaque bozo mo te que ça normal te yo soko yemba banda di fin yaza mutu azo tchabo ba cœur na e problème ezali hein problème ezali wapi toujours motema mabe jalousie na baninga kosala jalousie yo luka ba te époque na yo bazawana soki ba okendo swana soki na ba fire test kende ko swana ba fire test soko kende ko swana ba joli data kende ko luka ba joli data tika époque ya mwana batu akende ko beta na mitu da batu a génération na ye yo mama mukolo boya ko tsala génération zokata sonité mama mukolo hein et na tina te neti ngala nga mukolo boye na ke ko discuter kada bano ba bimi na ba YouTube lokwa to ba lokwa ba GG lokwa la GG wana sala ka ba YouTube ba TikTok na e alengala ke ko discuter na GG talakak est-ce que est ça normal est ça normalité so ba to ba sala kango ba maman no ba sala kango parce que ba zo se respecter te mais moi qui se respecte je ne peux pas entrer dans des choses. Il y a des youtubeurs, il y a Mickey, non, Kotate. Je vais faire quoi là-bas? Non, ça ni. Bano baye ko tala pa na ngai toke ne lokwa ba tribunal ya YouTube baye pa na nga bazo tala ba obenga nga mama lelo ba sai ba chaîne na bango. Ale ngana ke swana na bango. Na ko se comparer na bango jamais ba ko tika la bana même ba mati ba kiti baza bana ba leka pa na nga bazo éducation na ngai. Ata ba boyango lelo ba gangi tete lokuta ba nini eza ba vidéo ezali ba live eza ba yo comme ngongo na bango so na bimisa on a dit c'est pas toi qui parlais ici c'est pas toi que je disais comme ça c'est pas toi que j'ai coaché comme ça bazali na discuter na bango te na ko kende so pe na bina kendo tala ba chaîne na bango na ko kende na faux compte na ko kende jamais na kombala danoise et matate. Eh, comme ya kilo bonake na matina on ba chaîne na bango ya bana na mike jamais nako ya na yebi bana musu na yebi que non ça c'est ma fille après ça respect nako kene na kombo nanga mais nyoso batikali nako kena ba faux compte na koti pe na zalaka on pe na otala na oyoka pe na omona na ocha pe ba commentaire mais na yete na kombo nanga vrai pour que je me respecte. C'est ça le respect oyo bato belé bazozanga. Oh, le cas ba maman Bilia Belle. En tout cas, ba chroni maman, ba chroni fouati, ba journaliste, ba nani. Eza qui to côté. Bon changer ba question qu'on posait, ba maman, le cas ba maman mikolo bongo. Mi tout da bango eza sous bienté. Ba ndio comme ba kolo ba mikolo ba komi ko bunga ba mama loba. Ba komi ba zoe ba te ko raisonner comme kita. Eza nango normal. So ba na plateau, tout na ye ba question ya bom na ye. Azo kende wapi, azo yemba nini, azo baluka wapi, tout na ye biloko bongo. Bobi misa ba mama wana na ba question ba polémique eza kitote pona Bilia Belle na minuto de ba ofinga epe ezo sa pe passe azo ka pe passe azo souffrir et ça la bien te bilo bokatika nde batu bazo finga kaka nde Cindy te bazo finga paye azaki bulawa yo mwana mwasi wana vine mo bimba bulawa yo akosakana te côté kutu o apesa conseil na ndenga mwasi na libala azate bulawa yo akosakana te. Si lelo asala kaki bula wayo yo na zo bimana bembala bana mike conseil ni Bilia Belle oyela biso côté musique oui to pesio le kumu na yo oyemba na yo bien mais na tango akala na tango lelo ozate tika Cindy yemba bango baza bato lelo batangele ngo ba classe et puis faut pese respect atangele ngo classe yo tangele ngo classe ni otanga la wapi ozana diplôme ni en tout cas bande ko nangai oya ko zo conseil malamu osui. En tout cas, même na PCP, même na milliers na biso, il y a qui chroni maman, il faut se respecter. Oyambi mutu na plateau, yeba ba question ni no retourna e pour na ba polémique bozo sa nango pe kito côté. Et ça nango bien te. Et ça la kito côté, ata ba vu ngo zo kota ba nini mais moi je trouve ça c'est pas digne. Ya baba ndo finga mama mukolo bongo. Même bana na ya Bilia Belle place bazar.
bakomo bimisela mama na bango na ba mibali nyonso abima na bango mais Cindy le quartier le wa mobali bo bimisela pa Kofi bozo mo te bon kokate so babi bo bimisela mobali bo bimisela ke Fali un beau gars mo boye bon on a dit que bili abel nda osambo bili abeso to bito bimisela to ko bimisela etala ba popoli poye ba nani ba roka soki ba bindombe tola mibali ya ndenge na ndenge me ya Cindy wapi bo bimisela bo bala Cindy oh moi bata wuti na église boni poye tsabe la ngai lala tulala eloba nango tonton na biso lala lula balolamba bolia bandeko mpona osukisa toseka moke toyoka ndeko na biso makambo ya lobi esala biso kitoko makasi aseksinga makasi toseka ba moke tosuka wana voilà bolanda nasekalaka yaya lala lulale lukulala boyoka ata kuti papa na bisango Kofi ako mubange koleka mukili mobimba est-ce yo poko benga Kofi mubange collègue ya même promotion nzambi yo na Cindy buza timba na njuzi ba collègue ya même histoire vous comprenez yo yaka na Friza e bandilu yende mususu suka na komi yambanga yema boko polele bato yaka maboko polele biso to ibaka yaka musala komi mwasa libala yepe koto yaki na bien e bandila yembi banzimba yembi suka na komi nzoto na ngai Cindy ilengi na ngomo pawe akoma mama si même histoire identité moko atana jugement bozala côté moko muta garder banda yo yemba bien na ndenge na yo yepa yemba bien na ndenge na yo ba sixenios yozo kumisa ya tabulei yepe ba sixenios ya Kofi timbenzi ana balangwe ya Alléluia, 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 amen, amen. Boyoki, ye kuna eki yambangai na maboko polele mote mananga pembe yambanga wa muso yebi ezoto nanga papa asepel singai. Voilà bandeko nanga to suki wana. Vraiment bandeko nanga ibino so bozo benga pona balupangu en tout cas boya boso balupangu eze belé place à bien ya kitoko ko sepela en tout cas to teka balupangu na tsele ne manquez pas yaka osomba lupangu na yo na ntsele ozwa lupangu ya kitoko ya bien na prix ya kitoko makasi boya kosomba voilà bobengi mama la danoise et puis live together ne tombera jamais bandeko nanga oluka mwasi ozoluka mobali n'hésitez pas boya mibali ya bien mibali ya ba papier bazali mibali ya ba sa papier bazali basi ya ba papier bazali bandeko nanga air yango yo tango ekokoma bandi kokanga bino ba sans papier komi ai bazongisi biso erango yo bongisa mikanda na yo soki ozoli omoni ke na kote ya administratif ya ndenge na yo ozwite ya ngunda yaka bala ekosalo kitoko yango yo bino kaka bateti banini tango babanda kolanda bino ekomi mama dana zulukelanga mbangu ya mbangu ezala te mobali nini yango za sans papier obandi kolinge mbangu yango yo raisonner benga mama la danoise na lukilo mobile bien na lukilo mwasi no ya malamu obenginga na 0044 74 38 03 16 23 0044 74 38 03 16 23 ozwingai tosali masolo obali mobali na yo ya bien obali mwasi na yo ya malamu site de live together ne tombera jamais et umeli banda 2017 donc dans quelques temps awa ezokokisa 10 ans et sengo bien sengote abon attendez salut partagez l'émission oya malamu ozwi ya mabe obwaki on est là ensemble votre Mamaleki international la danoise. Des gros bisous à tout le monde. Bye bye.